na commune ya Mongafula précisément na route de Matadi. Mikolo miuti koleka tolakisa kibino makadam moko oyo ememaki poussière na ndenge ya kosakana te. Kasi lelo oyo tozali koloba makadam yango ebendi bote na ndenge ya kosakana te. Trésor Lisulu akitaki na compte ya Info 24 boyoka ndenge population bapwati na micro ya Info 24. Awa tozali bongo na commune ya Mongafula précisément na route de Matadi. Makadam oyo bozali komona na bilili mikolo miuti koleka ezalaki na poussière moko ya kosakana te. Kosu nari mikutu awa ezalaki nango nde autorisé. Kasi lelo oyo tozali koloba makadam yango ebendi bote na ndenge ya kosakana te. Kutu botala ndenge ekomi poto kutu ekosa boyoka ndenge population bapwati na micro ya Info 24. Quand nous sommes au monde, on s'en va à la kumba moto loko te na solo donc nzela mena 100% loko to lobeza te bon yo balanga su des ans pour na ba cause ceux qui va finir nzela on va ça banda ipe si deuxième total ceux qui va finir va prendre nzela ya rompa trois poto rompa penza nzela za obeba parce que ta ba konta moko apena ba tout nzela na mo ko to lobela ngo des ans te poza obeba ba ozana komina kunga fula na tristement moto basa etuka nzela so basa nzela ezala mpona biso nyonso me bata nzela koprenga bande eza problème makasi wana nzemba yo mori debi biso fort na nsima mpona nzela makolo eleki po bataka nzela wana mpona eza kosukoso esali deja esilaka eyaka nango kaka mpona poussière oyo kosukoso esilaka elimba esilaka eyaka kaka me ndenge esali boye toasire ozala sute wana topepe na biso population esengi na bakonzi basuka kaka na route de Matadi te kasi bakota pe tina nzela ya rond-point en tout cas topwati totikala kaka na commune ya Mongafula na quartier Kindele kuna epai wapi nzela eza ya kobukana na ndenge ya kosakana te. Joël Mbala akitaki na compte ya Info 24 boka ndenge population bapwati na micro ya Info 24. Tozali bongo na commune ya Mongafula na quartier Kindele. Makadam oyo bozali komona na bilili eza ya kobukana na ndenge ya kosakana te. Toyebi kutu te soki tobenga ngo na kombo nini. Kasi population na cadre kaka ya susi ya mboka bazangaki te na koluka moyen ya kobongisa ya kotia ata basaki po mituka ezwa ata moyen ya koleka. Kasi boyoka pe ndenge bapwati na bango na micro ya Info. Awa toza na commune ya Mongafula quartier Kindele tosengi na 5 chantier aya kosalela biso nzela o ndenge balobaka o nzela banda nini triangle ti kimwenza mission nzela esila eloko moko te yo kozwa biso tobandaki deja 2 semaines yango tongo ti poko tozosala na baelema na nga naza na bango tozosala kalaka basaki nde tozoplace estce nzela oyo tokoki koplace basaki oyo tobakotia zelo batie makadam tozala komina Mongafula quartier Kindele eloko ozoboma biso ezaka esika moko eza bato oyo vede bazoya na ndenge na bango ke babongisa nzela me tozomona eloko ya malonga te esika nzela mobima ezokokufa kobanda 7 km ti makaya bazotiaka te nzela oyo baministre ebele balekaka omoni nde bamituko nyonso ezoleka oyo nzela eza kokufa fali gouvernement etalela biso likambo oyo population basengi na bakonzi balemba te batalela bango makadami oyo po ya boye toza nanu na periode ya elanga bongo soki tokomi na periode ya mvula kimaki kaka topwati na commune ya Selembao likolo ya Kilebon Samaritain ndeko mobali moko bapaloli babiloko ne nyonso ya Valère. Joël Mbala akitaki toujours na compte ya Info 24 boyoka ndenge ndeko mobali pe na famille na ye na population bapwati na micro ya Info 24. Tozali bongo na commune ya Selembao
likolo ya kibon samaritain ndeko mobali oyo ayebanaki na koperdre batelefone ba DVD na ye. Koyeba te soki moyibi yango azali muluba po apaloli ndeko mobali mbwa na ye. Ya kokamwo ezali ke kaka na ndako oyo alalaka aliaka ezali kaka esika nini apaloli biloko yango. Ndenge balobaka na lopoto, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Boyoka ndenge nini population ba puati na micro ya Info 24. Ezali ngai papa. To mwana bozaki mikolo mususu, mwana sala accident babengi biso. Awa akweki na camion. Lancer elinge finaye. Mbala moko babengi biso to yeko kuta ye. Oh mama, a eda kipo mukilo foko sungana. Le temps que amoni muninga kwei amemi ye na hôpital babengi biso. Toketi na commune kuna to landeni makambu. Mwana koti radio akangami na biso akangami na biso asongi pa na bango moko na voi na kinkoni mama na biso kwaja moko akepa na bango moko ye moko akepa na bango moko ye ayibi DVD na biloko ya mwana yibi na telefone na mbwa yibi na ba mai ngai na lobi mpona ngai leta azongisa biloko na biso azwi leta sala musala na ye po na yambaki lokola mwana motema mawa asungi moninga na ntango pasi moninga alinga kufa biso toyebaki te nawati komina kingabwa na ye apela mabele na osepa konsengo na opesa bagene oya boye bati kosala bavi oyo bana opelelaka bakwapeza ebele teka mai okozwa mbongo teka oji okozwa mbongo ya boye bien te mo nde balakisi elisino nyonso eza ya kokufa nde na omona ya bien tokobeta mamarke ayo eza kitoko te nawati komina kingabwa na liberté me naosala mosala bakonzi bango oyo bayebinga awa nasali ya 4 ans na mosala oyo bana bazali momimaka nyonso tu me batika vi oyo nyonso tu leta mosala mosala na ye nga na obete ya tisala bomie akufa Christian. La bombe. Pardon? Lui. Na yango ndeko mwasi ndeko mobali boyeba kozala prudent po acte oyo ndeko asali okoyeba te akoki kochangele ye face to puati. Na yango boyeba ete Kermesse Cohésion Plus oyo ezwami bongo na commune ya Bondal bakangi yango. Joël Mbala akitaki toujours na compte ya Info 24 boyoka ndenge bateki ya Kermesse Cohésion Plus bapaloli na micro ya Info 24. Incompréhension ya makasi ya kosakana te awa na commune ya Bondal ezalaki nde opesi mbwambwa boyi botuna ngande nini a Kermesse oyo babengi kombo Cohésion Plus boyebake bakangi yango po bazalaki en ordre te na leta. Bourgmestre apesaki mitindo bakanga Kermesse yango kasi bajeni bafashe boyoka nde bapwati na micro ya Info 24. Yamboza que avant de commencer la cohésion, de signer qui contrat n'a organisateur. De passer contrat à l'exhibition Mikanda. Mikanda zaki Mikanda moro légal oyo gouverneur après ça qui autorisation. Et par après de là li de la mouki subitement total la policier baye na minduki ya koya bimisa batu na cohésion. Droit et ça égal ceux qui nous attendent provenir. Va provenir biso ne l'autre côté. Subitement toye to kuti ba policier on ni ko appliquer ordre moko mal donné prochainement bo été ceux qui Likambozali va prévenir bateau. Et en plus to passa qui contrat normal il faut tout ça la tonne à biso ne toyo kana qui na contrat boye ne to sala ndenge longo bani donc conseil na ngeza awa étranger azaki ça biso ne so bana mboka muta intimider muninga te alobi bo ya sali bo patika biso temps to sala musala na biso ndenge longo bani na délai ya prescription 2 mois ekoki to panzani bongo kei déjà pour venir ni biso kame ça site de fani ka bodo ko pa itira mamoko pa to bima siba za nini explication zake moto justifier bezati ko yebisa biso ko mo na biso ke pek to mettre bimisa ba petit bazole mo bele bimia
mais quand même j'habite ce que mboka oso boy tambola maboy toto koma bakulu na tonde la ebite mboko to comprendre sans mboka ote to comprendre na tonga beto sali ba sha biso ba sanga to tabi ba soda ba yo kota oto bimisa bio to kili ce que ba dépense na biso to sali bilo na biso to ba sange bele boy non ke na ngwa feti ni na na de ba sanga o feti ni batangela ngaka 1350 jamais exact na ebite ni na koloba ba ye na ngaka 1350 $ na nga ya dépense na nga là na obimisa bilo na nga na malembe na okende so ezate ebembe na nga la liboso stand na nga ya 76 o ebembe na nga rolala papa to comme le septembre te batili ba ko buka neti nga na mwa muke na luka mbongo na nga so na kene ko sala kindumba ngeza nde mususu so ki ba lingi to bima bino pe bajeni bosalaka makambo na loyenge te avant ya kosala eloko